Maestro Fabregas, naba Lionel Messi, naba Mignons, naba Fisto Yampana, ba Diego, donc ba Chocho Bazana, c'est la première fois Maestro Fabregas tous à la Siko na niveau Europe. Donc le rendez-vous est pris pour le 13 mars 2021. Donc on a centre de congrès double mixte. Le salle Mobasika au premier Congolais au Betawana. Mon ébatu c'est la Bercy, et batu c'est l'Olympia, et batu c'est Zénith de Paris. Comme moi, sauf Fabrice Salama, on a une mise à jour. Tu sais qu'on a centre de congrès na Liona le 13 mars 2021. Ce côté batu tout décor. Nanyangwa koti sambriye mana love yo. Nanyangwa koti sambriye mana love Messi chef nanga. Nanyangwa koti sambriye mana love 3 jours na biso. Nanyangwa koti sambriye mana love DG. Dana biso yo. Nanyangwa watie poto na bolingo ngano. Nanyangwa koti sambriye mana love yo. Kevin Kayembe ya la wulendi tiswa. De yo tam voyage Sokoto Kayembe. Ataba sango baye bako mona koza bolingo na ngai. Ataba mupe bako tilika mboyo bako tukela ngai yo. Bolingo na ngai yo to bandano bo mwana Fabrice. Tuna Fabrice yembisanga siga bako kuna ngai. Amambele kometre ngai mokolo na kokufa ye. Eko yamba ngai te soki na vivre sa yo. Yokai Moi si me sana na tondolo to manga mobesu. Wanga manga mobeso se mola na ngaya. Bilanga yake za yuma ipare yuma mbara yake. Mola na ngaya yo. Bilanga na ngaya sana atkaska. Ma prix définition générale Miraye. Bissotou, c'est Islatan Boloké. Identité l'animateur de King. Bissotou. Tous s'abonner à Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malam. C'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner. Zambeza malam. Ma Référence TV, Zlatan Boloké. Identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit qu'on a net retard à solo. Je confirme, Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, Fétia Yamboma. Allez, Fétia, Togolia, Togomela, Fétia Yambome. Allez, Fétia. Falidi Kapa, Lela Fétia. Bisogno sur tout total à la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fétier. Chia de Canton, Natalaga Fétier. Franka Paya, Lula Fétier, Renata. Bonjour et bienvenue chers abonnés à Internet. Merci Nabino Toubolinga, Aura Dimans à la Cléopâtre de la presse congolaise. Un grand merci Naba, confiance, opportunité pour ça à Viso. Dans la ligne donc je suis là avec Villanova. J'aurais beaucoup à parler, mais tout est banal. Basi ele qui est de jom na bakanza basangani na nzoto na ngayo mama ya mwana langa na bona baba ya mwana langa na bona ngala biga grâce humana Chico Geli tino dani ne molengi le vainqueur you ima wole o mawanzole. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nabino Tou, Bolingara, Aura Dimans à la Cléopâtre de la presse dans un Villanova. Donc, tant bon, mon niveau est Villanova déjà, en gros, président. Bonjour. Tenga la présidente, président Kyrios Gujarat, c'est trop. Donc, quand je dis président, la minute on a le chef d'orchestre. Ouais, chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Maman, ça là, chef d'orchestre, présidente. Il y a des bons.
Bonne santé, bonne Villanova mobile. Santé, ça très bien. Santé, ça très bien. Dans les villageois, tout, nous avons à garder, ils sont en bonne santé. Pandémie, moi, on a vu ça sur Corona, on te fait si gloire à Dieu, et puis, merci à boss, à Sofa Bozan, à séjourner à Paris. D'ici là, Zoya, les 3, les 4 pour. Tout ça, parce que sortie officielle, il y a l'album Nabiso, cible mise à jour. En tout cas, tu as invité bon tonton, ma belle-fille, il y a Capital, Baya, mon Paul, Eclipse, Katopaïne, Fusible, Réunion. En tout cas, il y a concernant 90% Rumba. En tout cas, Baya, mais soit servi. Et puis, spectacle, Pézali. Moi, tout ça l'a raté l'année passée. Tout vivre dans rumba spectacle. En tout cas, tu es belé, merci pour la parole. Pambote nanga na pesa na maître de la musique congolaise Maestro Fabo, papa na Jessie Mbuyulu et Brian. Mutema mama Terialino. Place à Zali qui met toujours. Donc il y a Zali, toi la préparation et merci Bapé Sabicho tant la chance va comprendre où ça soit pébiso chance va se là toi servi donc batou matou ina bango za kangama ba la merci pour efongwama donc public est à la biso batala la biso fort on est à boy et biso bena bacha biso ka na micho batou misusu matou za kangama pour toi la préparation ndenge ya merci et bi matou efongwami. Merci. Non, c'est pas rare. Moi, le nous plus boyer, mais non, il a plus chef d'orchestre. Et pas boyer chargé avec le président. En fait, mon niveau là non visa bilanga loyembo. Donc bon, on a beau chanter, bon, on faut pas yemba trop. Donc on le bandé on s'en a biso ba porter parole. Donc voilà. Donc mon niveau ba grand chanteur, koloba la milité les mettre à l'obake. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Dans le savoir ne ment pas. Et tout ça la cible est mise à jour. Donc on est déjà une année. On a 2 ans depuis la sortie de l'album cible mise à jour et bien le 2 juillet 2019 jusqu'à aujourd'hui, tout ça le 22 août 2020 déjà l'album est totalisé au moins une année, 2 mois si je ne me trompe pas. Donc bilan est largement positif. Donc tout travail en professionnel et tout va retenir que tout ça a 10e titre. Après Sandra Kailov, après Fusible, après Epave, après Test Moribond, tout est attitude Moupe. Donc attitude Moupe, tout le unité dans la musique congolaise, où il y a aussi la polémique, que la paix est plus puissante que la guerre. Donc après une année, il y a Monique et bouleversé les données. Et tout va retenir que cible mise à jour, on a Lelo et même les Maestro Fabregas contrat avec Sony Musique Universelle pour l'album international. Donc Batutu bana poto Batutu bazo kazo la nabiso ba retenir que les maîtres de la musique africaine azar ko séjourner toujours au niveau à Belgique, azar ko travailler au four et au moulin entre studio et album urbain international, ils a radar zone à risque et puis azo travailler différentes interviews dans la chaîne Libandatel qui est France 24 Afrique numéro 1 RFI Télécide dernièrement qui a Univers Télévision chaîne du Bénin na cadre pour promouvoir l'album cible et puis pour dévoiler le projet tel que pour la première fois Maestro Fabregas na Lionel Messi na Minions na Fisto Yampana Diego donc Chocho Bazana c'est la première fois Maestro Fabregas à la Siko na niveau Europe. Donc le rendez-vous est pris pour le 13 mars 2021. Donc on a centre de congrès double mixte. Le salle Mobasika au premier Congolais au Betawana. Mon batouba c'est la Bercy et batouba c'est l'Olympia et batouba c'est Zénith de Paris. Comme Maestro Fabregas ça la mise à jour. Tu sais qu'on a centre de congrès na Liona le 13 mars 2021. So koto batouto décortiquer na bango ba Kirsis l'album du groupe. Koto batouto décortiquer na bango ba amour. Koto décortiquer na bango cible mise à jour et puis toyé la bango siko merci l'album du groupe bango na baya neng ba oyemba. Donc voilà yango eza ba quelques projets autozalo. Et puis la plus grande information batu ba retenir que le 9 octobre siko Maestro Fabregas na Villa Nova na sortie officielle na Showbiz na salon Kardashian. Donc batu ba ebele
savourer la bonne musique ngai na profiter na saluer vraiment bana tout bazolanda ngai notima sananga junior ya lala ya mère Aïcha Lindo et puis na bosanité mon ami Daryl Kanda de Genève na mon le dragon de la monnaie Serge Makila vient na MDD Fiston et tout. OK, merci beaucoup na katsa Dubaï donc voilà quoi. OK, merci beaucoup. Bon, à mon il faut rakoyemba. Na mon il faut rakoyemba na habiter sur de ça Aïe. Matin, chamala eskolingi ba memelayo ebembe nanga plise matabis ya fami nanga bazolela oyo katama wa uzunga u ponga wa natikala piske mwana etike oyo ba fami bakufana guerre ya este fani balanda c'était Etienne Zikoko Chikola Paris kangae Hervé Widodo Molimono etikanga na kati ya zamba na nyangwa koki kobikisanga sayo longolanga na bamisere ya makili wayo yokata kolela ya minyote mao okutinga na dessert yo memelinga biscuit na galette pona kofa bien awozenga tana salif sikrea bolingo nayo étudiant picho mbinza pale wo tanadia Fabrice Ndela Ramsa. Hey. Visible bolingo katsango lanko olalisi ya ngai motema molili butu ekoma elastique ntongo ezotana te ngala miso pungi te baponse simeyo musindono Visible bolingo katsango lanko olalisi yanga motema molili butu ekoma elastique ntongo ezotana te ngala miso pungi te baponse simeyo musindondo. Merci beaucoup à vous. Nangi tout ça elo mon boye to zongi sana mumpe awa pe na plateau nanga et ça bien système en mumpe ngana obima nanga ikaka na za mpanti mumpe des chansons dans des chansons c'est comme ces obiso belata moro quand nebo beta qui on a mumpe ça bien. Eh chef. Donc merci beaucoup chef. Santé. Samina ukore, abeda kana bombere, sukula kana Asukola kana basiri. Linda madina C'est donné matole. Christianisme solo. Okay. Yo.
Merci. Alors, christianisme est solo. L'amour, partout. Bon, l'amour, nazo sala on pe na osala kaka. Lelo so tcheba ya Mado, ya Mado est 2014. Lelo to à 2020. Donc 2020, ça fait 6 ans. Donc na osala kaka boulot bien. Donc so za pembe na maestro, les maîtres, taka to na les maîtres. Vous allez savoir non maël na ngana zona ina place na yoko la guitare. Mais maestro pas au coach, donc on est opé ça va monter. Ok, bah dédicace na yo et toutes les personnes pour au Cap. Na Bossanté d'abord binomoro presse, malgré to pesinga comme Ora di Manza, mbote na yo. En plus na Bossanté TV na Ladi Galvanda ya Diva. So na ki kota mikili kuna sous na mon États-Unis Aimé Kauka, Gino c'est l'Hollandais noir, Aimé Blanc la patronne à moi si à Pembe. Nabo Santé Diego Ilonga, Hervé Kalombo, CG Yves Mouyoulou, Papa S, il y a Christian de Cornes. Papa Solution. Christianisme, une question sur une tunezara qui non, mon obéta non ah boy na studio kuno mona mutumo balika na denga sima beta. C'était au moni solo wa bongo lokolo ozopesa batu badaya kanda. Potoza na ba père sonam Linda Lika Jonathan Likompa akufa tika biso anobeta ba guitare na edo soko ka mutalo ba bongo yefa ka kanda po vila nova to beta biso moko bana ba ya Mado solution na biso za a pa JPKIS na pesa ba mbote pino se bidenda JPKIS soko yé na studio ndia ba biso ke Fabrice maestro ya na ba petit na ba beta bango moko nyonso. Donc nakalezaka soki baba ki ve mambo mbokalia seke mbokalia mutabeti donc ndenge moko ki baba ki christianisme ye ba christianisme ndenge mutabeti ça fait na batu msupe ba ya rozwa ndenge mambo peke okyo beti la bango ba ya na bango pe te ba mutu na beti la retaka nzambe na pesa cours na église tout de suite là sur na 6e mission na OK église na 15h na pesa cours à musique bato ba ya kozonga ka bango na ndenge na beti la. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, bonissa. Ouais, bien, mère. Bah, dédicace, puis mot de la fin pour Talarato clôturer. Ouais, il y a les bossons on ça non, merci na yo. Ndongo ya mbibiso. Na pisu merci na ngana Kyrios Kojarati, mais c'est de trop. Papa na biso nyonso do Mokambi ya Villa Nova. Donc na bossanité susu kanda chombo na Luanda, tonto chombo venanga L-cassette. Na bossanité susu nanyo venanga yo nani na Paris. Kandi tout save na Paris donc des fois te bambota trop yangwana. La diva donc des fois te kitoko. OK, merci beaucoup. Bon, on a rekota général. Général Amiral Kompa. Boni. Kitoko na ngona nzambe kasi ba ibazo ngona muketi. Bazo nga isusu Bon, ça ya prompter 3 ans à biso. Mutango yewana onozana mutango yewana on appelle ça mbote nanga epa Lori Mbumba ML Jimmy Mouye Yangongo 112 Clovis Kassongo le prédateur de la ville Adela Biamana les amis de général Amiral Kompa na Badia ainsi que na bébé nanga bébé Terry pe na village nyonso pe mbote nanga pas maman Terry Alino maman na Jesna Braham ainsi que à mon boss le maestro Ndoya bébé au bébé nanga bébé Terry maman na beso mbote siko zali pe na ba yeto balingaka village tous ensemble pe na ko no sene fanatique na biso maestro pesa ngai titre moko na Mexezoya no pesa numéro na ba auto baza besoin contact ba dédicace 080 et pardon plus 243 code Mboka 89 75 44 569 donc contacter ngai directement ou yambano ngai to sur la carré. OK, kitoko ngana aussi lisana chef na aussi sana yo na si sana ba frère na ngana boni. Merci bien, très gentil.
Mot de la fin, dédicace. Ok, na pesa ba mbote trop na ba fano balinga biso. Surtout na ba fano balinga biso ba mbote na bango trop. Ya bango pe yango wana. Bona gobo mangungi ezenga ga se maboko. Nambelite ma société. Yo yebi bien, vinanga na maboko na yo. Alingo kele. En tout cas, c'est l'ambiance, hein? Ambiance du plateau, donc c'est l'ambiance et ça bien. Donc, quand on est solo, non, solo, bon, solo, non, ma banga, ok. esiko tikanga ata moto akomaza na espoir ya kovivre kasi nga moye mpe molimo ekoma na mboka bawa samba esamba samba bebe yolonga me na samba tro na bolingo kasi jamais bapesanga raison avocat na nga akufa ntuza bolingo akoma déjà corrempli jansi mavinga pipa de dakala lien vaincassese chege marginal merci na pesi bato nyonso balingaka jidor ye yo jour férié yo na bosanité Bolvic ou Saint-Vouko na bosanité Audi Mapuya na bosanité Maître Yala Orano Aruna bato nyonso balingaka ngai babetikaka plus 243 89 682 44 77 wasu babengi ngai mamo bazwi ngai merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ouais, plaisir à trop. Appelez-moi Fisto Yampanya, moi star à star. Donc, tout ça d'avoir Makambu Belé, Maestro Belé déjà dans Morigon Tumbo. Il n'y a pas tout Kalambaye. Poser la question, mon bah, le ben là tout na Fisto Yampanya sur notre côté naïe. Malgré tout cela, on a bien maintenant profiter pour la fan Fisto Yampanya. C'est comme si on avait son chance de na Villanova. Ah, tant Babela, moi star à star. Il y a de la chance. Afin takala koka mwante likolo soko moni sanza na moye basangani bazolera ele bonzombi yaki poete lovena memela kiyo bouquet de fleurs eko meringa isangwa manal DJ mini mboyebi apesi sango bemberanga christianisme bemberanga amirali compaye bemberanga yo Lionel Messi à Brivael bemberanga papa na Jésus Ibrahim motema mama materialino mama mobali na ngai nalela. Bon, on a passé mon pas à Maestro Fabregas, c'est qui nous arrête de trop. Appelez-lui Dieu. Ok, merci beaucoup. Tous ceux qui sont chef. Toi qui va passer bino disque mobile. Ils en ont des disque ezoya nango mais tout ça la promotion ya cible mise à jour ya mettre. Toko anticiper tes maman disque to bandolo bela disque et ça n'est tout ça la contre promotion et album. Pour moi pour dire on va maestro Yemoro. Donc tout ça on a cible batu o balinga biso ba villageoise base là album na bango merci o ba pesi biso chance c'est pas Kyrios Gujarati de trop mais c'est l'essentiel et bimanango mais n'attend tout ça notre promotion ya showbiz le 9 octobre to beng si ba bon tonton ba belle fille ba na showbiz ba vivre musique. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. On a évité de voir qui deux personnes, Nayo Mabanga et tout au Kabwana. Programme n'a besoin de répétition. T'es ton dernier. Vous êtes le président et vous voyez. Biso date de travail. Moi, ça se doit à Ligue des Stars. C'est de travail. Mais tout travail en coulisses. La répétition populaire et bana air Yemoroya. Air maître Yemoya. C'est bon, c'est on la chanson quoi. Ah, Hervé Louté, t'es bien tout dans les labines et trop, on a bimi dans ma chanson, donc moi je suis. Molalanga kotanga etina mwele pinière molalanga mobalia modema langai fiso salawa anidi nanga yo ya mangai te mbozo gege muzika nanga na gogoma morimo
Moïma Mola Nanyango atie poto poto na bolingo ngano Nanyango kotisa mbrie mana love yo Nanyango kotisa mbrie mana love Messi chef nanga Nanyango kotisa mbrie mana love 3 jours na biso Nanyango kotisa mbrie mana love DG Dana biso yu Nanyango atie poto poto na bolingo ngano Nanyango kotisa mbrie mana love yo Kevin Kayembe ya la wulendi tiswa de yo tam tam voyage Sokoto Kayembe Ataba sango baye bako mona koza bolingo na ngai Ataba mupe bako tilika mboyo bako tukila ngai yo bolingo na ngai yo to bandano bo mwana Fabrice tuna le chef na biso Messiasi Fabrice yambisanga siga bakoku na ngai amabele kometre ngai mokolo na kokufa ye ekoyamba ngai te soki na vivre sa yo yokai mwasi nsima mesana na tondolo tomanga mobesu wanga manga mobeso semola na ngaya bilanga yake za yuma ipare yuma mbara yake mola na ngai yo bilanga na ngai sana atkeska ma prix définition générale Miraye Nani miye babenganga egoiste ya love na yo na kokabate na kobomango jalousement oza wazi chéra bana Nani miye babenganga kikokoto ya love na yo na kokabate na kobomango jalousement Ozawazi mama ya bana c'est les Hollandais noirs Bissotou c'est Islatan Boloké identité l'animateur de King Bissotou tous s'abonner à Ma Référence TV Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait l'émission il y a bien il y a musique l'émission il y a bien et surtout ezara malamu c'est Boloké Loketo l'animateur de King Bissotou tous s'abonner nzambe za malamu Ma Référence TV, Islatan Boloké. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit qu'on a net retard makamouya solo. Je confirme, Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, fete Yamboma. Allez, fete Togolia, Togomela, fete Yambome. Allez, fete Falidi Kapa, Lela fete. Bisogno surtout, total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula fete. Chia de Canton, Natalaga fete. Franka Paya, Lula fete, Renata.